Et voilà, we back. Vraiment, tokos na sindenga mukete. J'espère que bino tout boza bien. Biso doza ki toko. Awa oyebi makamnenge kendaga toujours. Si tu es ici pour la première fois, n'hésitez pas de t'abonner sur la chaîne. Et l'homme se signati et on se fera du bien. Vraiment, biso tout aux allez rapide, pressé, tout que dans la nuit il y a francophonie za banda. Mais toujours vous comprenez des problèmes ni na papa Hervé bazo lokele ba problème bien comment. Mais sinon recherche tout ça et information toujours ko exiger que mutunyo soit prester na francophonie, il faut communiquer na batu na français puisque chaîne aminene kozala batebele ba kozala, il faut vraiment français vraiment courant ou loba vraiment français na ndenge sengeli toyebite wana selon dire ya batu ndenge baza koloba oyebi ke na mboka na biso pe bantsongi baleki mingi batebele pe bazo kota faire cc na cc batebele bazo loba ke la main noire ngo pe toujours comprendre te même main noire moko loba ki lobi alobi ya za main noire batute. Et voilà, faire égola la mungi na tongo toyebi ngungi ni na suete elo ni ne juete likambo pe jué ezate toyebi ke raison personnelle à go prester les sous-souté na francophonie. Mais question ezaboye ba faire gola na ba musicien congolais, il faut ba yeba ko ça la diplomatie. Ce qui boyebi ko ça la diplomatie te lobi boki ko so ba problème na administration na makambe bele musique ezaka ateka bo beta musique po bato ba sepela musique eza administration pesa na kati ya musique bon musique eza business lobi wa bolinga bokende ko beta na ba France lobi bokende ko beta na ba sala mine na ba France Macron yaki na Kinshasa bolingo okuta na makonte bukimi bolingo mona net lelo su makamuna bango ba francophonie bokomi kolongwa moko raison bozo pe sezo banate eza jalousie na bino moko, sans oublier bozo ko penser que population na bino bayoka bino mingi za na France basali na bino mingi za na France bozo linga bozo nga ba scène scénique na France. Donc c'est-à-dire makamba ba français vous allez quand même na mode diplomatie boye ba ndenge ni na koboya ya bozo koboya na kingulu nyonso ngulungulu par pressé pour raison personnelle. Raison personnelle ce qui lobi okei na France au beta concert moko balobi na yo siko pour na raison des français balobi ke ba français ba kopesa salité rejoindre et rejoindre ce que ba main noire na c'est ça les problèmes. Diplomatie na intelligence nenge bazaro loba ayebite balobaki ya la popo ya la bayi kata kuna donc na segi pona na kandade sinon botika la kitoko ezaka matopo na makamba muziki ya papa Hervé regremi ezamingi fala prester pour azamo na mboka mais esali ke azu décision na ye la vie c'est un choix peut-être pour na ye choix wana za kitoko il faut que respecter choix ya baninga bosato ça l'effort to ninga to yeba raison nini ekimisi faire beta na francophonie eza po bazo ko exiger français kuna eza po na raison ni vraiment na ebité. Mais il faut quand même que féliciter badinga o bazindimi ba se présenter pour mboka kende liboso ceux qui bon bien déjà contrat, il faut que respecter contrat tina suka en plus il faut que tenir la bandinga nyonso batunyoso bazo tia badinga bakal les gaming na mboka bo fungola je po batunyoso bazala na kati na sengo sinon botika la kitoko ezala que l'homme se signature wana à suivre. Bye bye. Tacos.